HP Media. Susu ekome la kabana nzambe omona penza ke okome na niveau moko bozo bakinga makambo oyo nazo koka lisusu te nakomi na suka yo ozomona ngo ozokoka te me Yesu oyo abikisaka oyo Bibele bete ye ayaka mutu na suka bana nzambe ezalaka eloko makasi ezalaka te bana biso bana nzambe tozomona makambo mosusu eza vraiment très difficile tozomona ke eza impossible mais pas nzambe impossibilité ezalaka te nyonso ezalaka possible balobi bayebisaki Yesu HP Media. oze basinga eza ya kokatana makolo eza ya kokatana banini mais faut balibere yo eza na baprisonnier mosusu ebele aza na bachaine te bakangi na banini te mazaka na kati ya ndako wana nanu babimisi ye te nanu bapesi ordre okende te me ye se abimi asala eglise na ye azwi bandimi na ye akomi kosala makambo na ye ndenge alingi yango tozomona bacatastrophe na kati ya baeglise parce que soki balibere yo bapesi yo ordre okende na kimia bapamboli yo basala yo makambo ebele bien aimé elingi koloba kaka te ke ifo bakonsacre yo nini non c'est Jésus ye nde moto akonsacra HP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu wana tozokende koka liloba na nzambe message o nzambe azopesa yo na ngai na ntango oyo to se préparer to bongama moko na moko azwa bible na ye parce que esengela moko na moko atanga pe liloba na nzambe po comprendre yango na yambo to banda tozokende kopesa nzambe na biso merci pe kotika liloba na nzambe na maboko na ye ye nde ayeba koloba kati na biso toloba te kasi molimo na ye nde eloba kati na biso po ete eyeba kozwa esika kati na bomoi ya moko na moko po esala misala wana tobondeli Seigneur de gloire topesi yo merci po ete oza nzambe na bolingo mpe nzambe na mawa papa merci mpo na kopesa biso su ntango oyo akoya na présence na okoyoka liloba oyo obongisi mpo na tia na biso papa parce que oyebi moko na moko oyebi nini ozotungisa bana na yo papa yango toye na présence na yo bengi biso toya koyoka o nini obongisi mpo na tia na biso tosenge ete liloba oyo ekobima nzambe bakozwa esika kati na bomoi ya moko na moko oyo nyonso akoyoka eyeba kozwa place mpe eyeba kosala mosala kati na bomoi ya moko na moko mokonzi nde tobebisi plan nyonso maléfique ya monde ya ténèbre oyo akoya kobotola liloba bana na nzambe totosenga molimo santo oyeba koencadre azwa contrôle ya bomoi ya moko na moko ete liloba oyo ekobima ezwa esika kati na bomoi na biso mpe totyango na misala na kombo na yesu tobondeli amen bien-aimé tozwi babible na biso tozokende titre ya liloba na biso ezali Deliele. Deliele, cela veut dire tozokende kotanga histoire ya Lazare toyebi biso nyonso Lazare azalaki nani tozokende kotala Lazare azalaki nani pe liwa Lazare ezalaki ndenge nini na yango tokozwa babible na biso na mukanda na biso ya Jean chapitre 11 tobani na 1 kuna ti na 24 bien aimé moko na moko aza na bible na ye akotanga nalingi naloba eloko moko kasi na mukanda oyo ya mukanda na biso ya Luc Jean chapitre 11 oyo ezoloba na biso liwa ya Lazare balobi ete Lazare akufaki Lazare azalaki mutu oyo azalaki ndeko na ye azalaki na bandeko na ye mibale basere na ye Marthe na Marie bango bazalaki balingami na nkolo e Lazare mpe azalaki moninga na Yesu Kristo bien aimé ekomaki ntango moko Lazare abelaki maladi makasi ntango abelaki maladi makasi bandeko na ye bayaki koyebisa Yesu balobi na ye ete ndeko na bango aza maladi bien aimé Yesu ayokaki kasi alobaki na bango ete bayaki koyebisa Yesu babeki Yesu ndeko na bango aza maladi Yesu ayokaki yango
alobi na bango alobi ete maladi oyo ya Lazare ezali mpona kufa te kasi ezali mpona gloire ya Nzambe. C'est ça. Sikoyo bango bazwaki oyo Yesu ayebisaki bango, bazelaki Yesu aya me Yesu awumelaki mpona oya bandeko na ngai. Wana tozokota na nini na biso oyo alinga tanga akozwa Jean kuna tokotanga yango na oyo aza na Bible na ye akoki kofungola. Tokoki kotanga d'abord la Bible. Attends un peu parce que mieux vaut kotanga yango mpona bato ba comprendre. Sinon te eza pasi mingi. Sengana biso kotanga yango. Jean chapitre 11 verset nango 1. Je vais lire, bien-aimé. Vous attendez d'abord. Je prends Jean chapitre 1. Avec Jean chapitre 11 verset 1. Wana nazokende kotanga bandeko. Tozana ba Bible na biso. Pour lingaki te nakota kambala moko pona ko expliquer. Mais je crois que koza malamu mingi moko na moko azwa Bible na ye atanga. Totangi na 1 verset 2. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignait de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoya Dieu à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen, amen. Bandeko boyoki ndenge na expliquaki alobi ete maladi oyo ezali pona kokufa te me ezali pona gloire to lokumu na Nzambe. Amen bandeko. Eza na makambo mosusu ekomelaka bana na Nzambe omona mpenza ke okomi na niveau moko bozobaki nga makambo oyo nazokoka lisusu te nakomi na suka. Yo ozomona ngo ozokoka te me Yesu oyo abikisaka oyo Bible elobi ete ye ayaka moto na suka. Pana Nzambe ezalaka eloko makasi ezalaka te. Pana biso bana Nzambe tozomona makambo mosusu eza vraiment très difficile. Tozomona ke eza impossible. Mais pa Nzambe impossibilité ezalaka te. Nyonso ezalaka possible. Balobi bayebisaki Yesu alobi ete maladi na Lazare ezali mpona kufa te kasi ezali mpo na gloire ya Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Toyo komona wana Lazare tangu abelaki Yesu sikoyo efalaka ya Yesu ndenge kaka explikaki wana bango bazelaki eyaki kokoma ke Lazare ayaki kokufa bandeko. Lazare tanga ye kokufa bandeko na ye bakomaki kolela bayebisaki Yesu balobi ndeko na biso akufi soki ozalaki awa nde ndeko na biso akufaki te. Bien aimé, wana bandeko ya Lazare bayebisi Yesu balobi ete soki ozalaki awa Seigneur ndeko na biso alingai kokufa te. Kasi Yesu eloko nini Yesu ayebisaki bango alobi Lazare akufi te, Lazare aza ya kolala. Bandeko totala kondima oyo Yesu azalaki nango paske ye moko azalaki Nzambe. Alobi ete Lazare akufi te, Lazare alali. Bien aimé bandeko bayoki kaka ye ayebisi bango alobi bon bomema ngai bokende kolakisa ngai esika Lazare bakundaki ye. Bien aimé wana bamemaki Lazare tanga akufaki asalaki 4 jours avant que Yesu aya. Lazare asalaki déjà 4 jours tangu Yesu aye bandeko na ye bayebisi Jésus bayebisi balobi Lazare akufi. Kasi Yesu ayebisi bango Lazare akufi te. Alobi Lazare akufi te, Lazare alali pongi. Bango bakomprenaki Nzambe te paske ye azalaki Nzambe. Ye azali Nzambe ayebaki pourquoi alobaki ndenge wana.
parce que bien aimé ezala makambo mosusu basituation mosusu ezokomela na vie eza nango te mpo eya mpona kosisa kondima na yo eza mpona kopesa gloire ya seigneur ozomona penaka eloko banani asengaki epai na nzambe eloko yango ezowumela nzambe alingi ewumela bongo parceke alingi te ke apesa yo mbala moko mpo soki apesa yo mbala moko okosantiki te okokomprendre te okanisaki osala yango na makasi na yo moko alors ke soki omoni ewumeli omoni eleki na mwa difficulté moko boye ale okokomprendre kobi ke ezalaki na makasi na ngai moko te ezalaki na makasi na nzambe yango eza na basituation mosusu ekomelaka yo mwana na nzambe ozomona ndeti ke ngai pene nazokoka lisusu te oui effectivement nzambe asali yango mpo opesa ye lokumu parce que nzambe alingaka toujours lokumu ezonga epai na ye yango moni makambo mosusu ozomona pene ke makambo ndeti oyo na okoka lisusu te sekomi na suka me nzambe ayebi ke na moma nini parce babi ke il fait sa chose à son temps azalaka na ntango na ye asalaka bien aimé bandeko bayebisi ntango yesu aye balobi soki ozalaki awa nde ndeko na biso alingaki kokufa te parce que Jésus azalaki ami oyo azalaki vraiment ami oyo ya Yesu ya Lazare azalaki mpe moninga na ye mais ntango aye malgré bapesaki esango wana na mosika alobaki nini maladi oyo ya Lazare ezali mpona kokufa te kasi ezali mpona gloire ya Seigneur alleluya et malgré wana Lazare ayaki kokufa physiquement boye bamonaki Lazare akufaki bien aimé eza mpe ndenge moko yo na ngai eza na makambo mosusu oyo ezosala na vie na yo oyo ozolakisa ke oza deja mokufi makambo oyo ozosala physiquement ezobimisa yo oza mokufi parce que makambo oyo ozosala eza dignité na miso na nzambe Lazare était physiquement mort balobi physiquement azalaki mort mpona nini parce que na nzoto boye azalaki mort bien aimé ndenge moko na biso mpe ndenge moko mpe na yo soki makambo eza malamu te oza lokola mokufi bien aimé alleluya me toyo komona kuna yesu ntango ayaki basere na ye bamonaki yesu balobi na ye yesu ndeko na biso akufi kasi yesu alobaki nini alobaki ete Lazare akufi te Lazare alali nazokende kolamusa ye bien aimé tala kondima ya boye yesu mwana nzambe aza nango alobi nazokende kolamusa aloka akufaki bango bayebisi alobi te nake kolamusa ye wana ezalaki na mboka ya Betani bien aimé yesu ayaki ayebisi bango alobi bakende esika Lazare esika bakundaki ye bien aimé bakendaki esika bakundaki Lazare wana esalaki 3 jours bien aimé tala kaka moto asala 3 jours asala bandi kopola deja mais yesu lokola ayebaki ye moko azali nzambe ayebisa bango ke na ye nde mpo nalamusa ye parce que Lazare alalaki bien aimé bakendaki esika wana bakomaki liboso na esika oyo bakundaki Lazare na liboso wana ezalaki na libanga monene batiaki liboso wana liboso ya sepeke wana yesu ntango akomaki liboso wana agangaki abelaki nkombo ya papa na ye agangaki na mongongo makasi alobaki na nkombo ya Lazare alobi ete Lazare sort mpe nzoto ya Lazare ekomaki kobima bien aimé asalaki 4 jours na kunda me ntango yesu ayaki asekwisaki ye mpona koyebisa ke problème na yo ate wumeli ate eza na ndenge nini bamaniere nyonso nde ozomonela yango nde ozomonela yango kaka na nzoto boye physiquement yeba ke ntango ebeleli nkombo na yesu bien aimé otie likia na yo epai na yesu parceke bango bazalaki na kondima yango moi bandaki koloba na yesu ete soki ozalaki wana na ndeko na biso alingaki kokufa te ntango mpe yesu ntango aye bayebisaki ndeko na biso bazalaki toujours na confiance ya yesu cela veut dire ke bazalaki na kondima bazalaki deja na foi baza na foi na bienge ndeko na bango akufi me foi wana kaka ezolakisa mpo bandaki kondima yesu bayebaki yesu aza nani bien aimé bakendaki na yesu yesu abaki bakende kolakisa ye esika bakundaki Lazare bien aimé bakendaki ntango bakomi yesu agangaki na nkombo ya papa na ye agangaki na mongongo makasi alobi Lazare sort dehors ayebisa ebima kuna Lazare abimaki bien aimé
kufa etosaki mongongo ya Yesu, etosaki mongongo na mwana Nzambe bien-aimé, parce que boyebake mongongo na Yesu, kombo na Yesu, biloko nyonso na sina mo etosaka kaka mongongo na Yesu. Kombo na Yesu ezokimisa milimu mabe, kombo na Yesu ezosekisa bakufi. Epreuve aneke bomoni Lazare kuna agangaki, Lazare abimaki bien-aimé. Tango simbango makasi tongi toloba place wana. Tomoni ete tango Yesu ayaki balongolaki libanga. Libanga wana eza ba problème ezokanga. Esengi kolongola na libanga wana. Po Yesu azwa nzela ya kobikisa bomoi na yo. Libango efandi kati na bomoi na yo. Kozanga kondimo eza kati na yo. Esengeli d'abord balongola yango. Po Nzambe Yesu eba kosala kati na bomoi na yo. Eza na bandimi ebele. Baza na besoin guérison, baza na besoin ni me kondimande eza kati na bango te. Mais tango Yesu bayaki ayebisaka libanga na bazipaki wana balongola na libanga wana. Ezaki problème akondima. Balongolaki libanga. Tango balongolaki libanga Yesu agangaki na mongongo makasi, abelaki komba papa na ye. Agangaki vraiment. Et puis ayaki koloba na Lazare sort. Bien-aimé Lazare akufaki 4 jours. Mais malgré 4 jours na ye asekwaki parce que Yesu alobaki na Marthe na Marie o bazalaki ba sœur na ye alobi na bango nini Lazare alali na ye nde mpona lamusa ye bien-aimé. Problème na yo peza ya kolala tango sozo kanisa situation na yo na niveau ekomi eloko ekosimba lisusu te meza ya kolala belela kombo na Yesu komona nde Yesu nenga kolamusa likambo wana problème wana ekosila bien-aimé zana kondima longola libanga oyo eza kati na yo bien-aimé mama na likambo na biso tozokende tozokoba na liloba oyo bien-aimé bayebisi Lazare sort. Lazare alamukaki bien-aimé tango Lazare abimi azalaki enchaîné azalaki enveloppé plutôt enveloppé na babilamba oyo balatisaki tango bakundaki bien-aimé. Makolo nyonso ezalaki ya kokangama, maboko nyonso ya kokangama, elongi ya kokangama bien-aimé. Talaka moto asali 4 jours seka komi kolomba solo. Lazare alamukaki. Yesu tanga komi alamusaki Lazare alamukaki bien-aimé. Mais azalaki enveloppé na babilamba oyo elingaki ye. Bien-aimé ezala bandimi pe lelo mingi oyo bakufi kati na Yesu basekwi kati na Yesu me baza nano enveloppé bilamba eza ya kokanga bango baproblème eza ya kokanga bango masumu eza nano na kati na bango bandimele Yesu mokonzi mpe mobikisi me makambo mabe eza koumela efandi nano méchanceté eza kati na bango kotonga eza kati na bango zuwa eza kati na bango koyina kotonga kindumba eza kati na bango esengelaki balongola Lazare parce que azalaki enveloppé na babilamba wana Yesu ayaki koloba abi bakende kosala nini parce que soki azalaka na bilambo azalaki nango bien-aimé akwai kotambola te. Oui, alamukaki bayebise sort. Lazare alamukaki mais il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler parce que azalaki enveloppé na babilamba bakangaki makolo na maboko elongi nyonso ezalaki ya mabe ya kobeba. Yesu ayaki koloba abi bakende nini bakende kodelie ye parce que azalaki lié bien-aimé lelo pe bandimi mingi kati na Yesu bazali lié esengeli bazala delie bien-aimé ezala bandeko ebele basi basekwi kati na Yesu mais vi na bango ezala nu lié azala nu lié masa abimi akomi na ye prophète azala nu lié asa komi na ye chantre azala nu lié asa komi na ye bishop yango moni ba catastrophe ezosama na bavie ya bato mutu aza nanu liye nanu badelie ye te makambo mabe aza nango makambo nyonso ya mabe aza nango me asa abimi akomi kosala makambo ya minene na masumu na ye wana azwi maboko azokoimpose bato yango moni biso bakose précipité te mpona koimpose maboko ekati na mutu bien-aimé bayebisa alobi ke Yesu alobi bakende kolongola ye basinga oyo ekangaki ye bien-aimé esengelaki balongola basinga wana po ete azala libre badelie ye bien-aimé balongolaki basinga ekangaki na maboko ekangaki na makolo basukolo elongi babongisaki yango bien-aimé parce que lelo bandeko ebele baza na enveloppé baza ya kokangama excuse bandeko bolimbisi
baza ya kokangama na baproblème ndenge na ndenge na bavi na bango akala. Me aza mwana nzambe, abenge mwana nzambe, ayembaka pe ateyaka pe aevangelisaka makambo ebele asalaka. Me aza nanu liye, esengeli azala délié pour azala sauvé, pour azala libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Balobi onyo aza affranchi, aza libre. Bien aimé, bayaki kofungula Lazare basinga bakataki yango. Etango bakataki basinga wana eloko nezangaki. Bien aimé, sukaki nanu te, Yesu alobaki na ye nini. Azalaki liye badeliye ye, badeliyaki ye, bien aimé. Tango balongoli ye basinga wana, esengeli akazala nini, esengeli akazala libéré. Esengeli akazala libéré. Esengeli akazala libéré. Alobeki na batu nyonso wana ubazalaki pembeni na ye. Délié le et laissez-les aller. Amen, amen. Alobi bolongola ye basinga pe botika ya kende. Bien aimé, eza bikamwa. Mais eza na bandimi lelo yo. Mususu azali liye. Aza délié. Mais bayebisi ye na kende te esa abimaki akei, bien aimé. Mususu aza liye. Da basinga na ye wana aza ya kokanga azoko kotambola te, azokoka te, azoforce kaka. Makambo ezosimba te, ma azoforce. Azosimba te, azoforce. Mais esengeli bakata basinga, bien aimé. Oza enveloppé, iso bakata po tambola malamu. Yo makolo eza ya kokanga na maboko. Mais ozoforce na ndenge nini. Bien aimé, esengelaki badeliye ye, et puis azala libéré. Tala bomoi na yo, bien aimé. Est-ce que oza délié? Oui, tu peux être délié, mais tu n'es pas libéré. Oze basingeza ya kokatana, makolo eza ya kokatana banini, mais faut ba libérer yo. Eza na ba prisonnier mususu ebele. Azana ba chaîne te bakangi na banini te, mazaka na kati ndaku wana, nanu babimisi ye te. Nanu bapese ordre okende te. Mais yesa abimi. Asa l'église na ye. Azwi bandimi na ye. Akomi kosala makambo na ye ndenge alingi. Yango tozomona ba catastrophe na kati ya l'église. Parce que soki ba libéré yo, bapesi yo ordre, okende na kimia, bapamboli yo basala yo makambo ebele. Bien aimé. Et koloba kaka teke il faut ba consacrer yo ni. Non. C'est Jésus. Yende muta consacrer bana ye. Parce que tout le monde peut ba tebele ba consacrer bango, ba coordonner bango, ba catastrophe ba kotina bokitiste bele o bazola ta ba roba milaya minene. O lobani. Oui, ba lati ba roba na me baza libéré te. Po bazana na makambo ba fandi na kati ya bonga, bazana makambo mabe. Bien aimé. Et sengelo za la délié. Délié ringi koloba nini, bien aimé. Olongwa kati na bonganga. Olongwa kati na kindumba. Olongwa kati na koyimba. Ya koyiba. Olongwa kati na koboma. Longola makambo nyonso eza ya nzambe te. Et puis nzamba eba ko libérer yo. La Bible dit quoi? Na 2 Corinthiens chapitre nango 5 verset 17. Balobi soki mutu nyonso andimeli Yesu, akomi mutu na sika. Makambo nyonso akala estikali. Voilà maintenant les choses nouvelles commencent. Mais tozomona kati na mangomba, bien aimé. Ba vie ya bato akala etikali kaka. Pona nini po baza délié te? Oui, nandimeli Yesu mokonzi pe mobikisi na nga. Mais makambo ekanga minono na nzoto wana ya kofinga ya kotonga makambo nyonso ozaki na ngwa kala. Pourquoi ezosila te? Vi nanga ezobonga te. Nazosenga libala, nazosenga musala, nazosenga boye. Nazwa boye. Makambo ezosimba te. Nazobota te na balaki. Mais tu n'es pas délié.
Délier, cela veut dire quoi? Tu vas passer à la délivrance. Bandi bavia bele bana nzambe eza délivré te. Basali na nzambe bele baza délivré te. Mais bazoke de kobondela pona bato milimu na bango bazoke kotsa nguso pa na bato. Yango zomona bato bazaka ya okangama. Ye moko mukangami meke susu kokanga sunko ke no fungola mutu. Abake fungola. Ye za mukangami bazoke fungola mutu somo na en place. Yo za lié. Ongo ke no ko délier bato. Na ndenge nini? Il faut la délier et puis la libérer. Pour permettre yo que nous libérer pour okuna. C'est par la délivrance. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas libérés. Mais comme kosala makamnyo so bakoyo kosala. Yango domna ba vie na bango ezo changer te. Pas que ba oh nga vie na nga changer te na ndenge ni. La Bible dit vous connaîtrez l'arbre par son fruit. Vous connaîtrez l'arbre par ses fruits, bien-aimés. Tozo mona ba na nzambe, tozo teya, tozo koyemba, tozo sala onyo stoko kosala, mais ba vie ba na nzambe zo changer te. Na kati ya famille na bango, ba lien ya famille eza nanu. Azo bondela me makambo zo changer te. Kaka ndenge ba loba ba réclamation ya vie na bango ya famille na bango eza kaka bongo. Ndenge ba loba ba kobala te bango pe ba balaka te masambela ka bondela kota mabondeli. Mais tu dois passer par la délivrance. Cherche la délivrance pour que tu sois libéré. Tu n'es pas encore libéré. Prophète, tu n'es pas libéré. Comment est-ce que toi tu peux aller au Kendo libérer Batumusus? Chantre comment? Yo le binga naza adorateur. Adorateur ou azalié. Parce que nzembo yozo imanzamba lingi vraiment o adorer. Parce que quand ozo yembo ozo adorer, ezo ko simba ezo ko kango la ba na nzambe mususu. Bien-aimé, nzamba za ko senga na yo. Soki makambo eza ko umela makambo ezo bonga te. Tala vie na yo, ozo tambusa ndeni. Est-ce que vous êtes délié? Est-ce que vous êtes libéré? Pour être libéré, tu dois d'abord être délié. Ndenge Lazare kuna ndenge zalaki. Lazare oui, asekwa ki azaki mukufi asekwi. Bana nzambe mingi pezaki bakufi kati na masumu, kati na mabe. E undimeli Yesu mokonzi mobiki zina okoti na mai. Okufi kati na Yesu po sekwi kati na Yesu. Mais siko il fallait ba délier pour la libérer. Ok, ne osala musala nzambe. Tala ba vie na yo. Oza ozwi baptême. Mais vie na yo zoka ndenge zalaka. Ba comportement no akala. Kotonga kaka yo koina kaka yo jalousie za kaka yo. Oyo kate muninga zwi. Bien-aimé, quand tu vois des choses comme ça à toi, sache-le bien que tu n'es pas encore délié. Il y a encore certaines choses dans ta vie. Tu dois être délivré. Tu dois chercher la délivrance dans ta vie. C'est ça qui est important. Bana nzambe senge ba passer na délivrance. Na ba vie ya ba famille na bino. Ozo ndimeli Yesu. Ozo pe baptême. Mais lié oya famille nezo kanga yo ko ba réclamation wana. Ndenge ka bandeko na pe basambela kate babala kate babota kate basama kawani tebo yo pe kaka kati na Yesu pe ndenge moko bien aimé parce que tu n'es pas encore délié, tu n'es pas libéré. Mais tu te permets à faire l'œuvre du Seigneur. Tu te permets à prier pour les autres. Comment est-ce que yo koko bonde pour la bandeko na mutona za la délivrer? Ozo luka délivrance pour ndeko na ma yo moko za délivrer te. Cherche ta délivrance tout d'abord. Chantre, prophète, pasteur, apôtre. Tala ba comportement, tala famille na yo, tala bana na yo. Yo zo kende koluka délivrance ba dumsu na kati ndaku no mona oluki délivrance bana na yo te. Ya mobali no na oluki te, mama pasteur, ya mwasi na yo papa pasteur na oluki te. Ya bande comme mususu baza pemene na oluki to zo ke luka ba mususu. Tandis que toi-même tu es encore lié. Pour être lié, délié, il faut passer par la délivrance. Et quand tu passeras à la délivrance, tu verras que vie n'a pas changé. Parce que ton bébé c'est misala nyon sa monde à ténèbres. Et puis vie à repentance, ya kokota kati na po moina yo. Yango moni ba na nzambe mik bazo temba na vie à repentance te. Et puis message à repentance les autres ya matin na kati ya église. Bon, mi tuna pourquoi? Pourquoi on ne prêche pas le message de la repentance?
Parce que beaucoup de gens ne sont pas déliés. Comment est-ce que vous côté un message de repentance? Ceux qui vont baza liés. Moutou à côté, il y a un message de repentance. Ceux qui sont déliés et puis ils sont libérés. Et à ce moment-là, molimo na nzambe kosunga abondela pona bato pe a délivrer bato liloba nzambe kaka wana ezokende ko délivrer bato bazozo ba délivrance à partir ya prière na yo to ya parole ya message on nzambe atekati na yo à travers yango nde bato bazozala délivrer bien aimé message oyo pona yo tala vie na yo est-ce que vie na yo ezali délié est-ce que oza libéré pour être libéré faut être d'abord délié. Tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas être libéré si tu n'es pas délié ou délivré. Tu dois passer par la délivrance. Ba vie ba na nzambe beleza ya kobeba. Andima na Yesu ayemba kasala penini. Mais za délié te. Ba singana ne katani te zanini. Ba problème oza nango kotonga kofinga makamu nyonso moza kati na Yesu. Esengeli ba biloko ane katana. Babitango komi kati na Yesu biloko nyonso akala etikali me tozomona bavie ya bana nzambe ti lelo ezaka ndenge ezalaki na kati ya bana nzambe na kati ya mangomba bapoison ezotiema molimo ya kanda ya jalousie eza na kati ya mangomba bien aimé nzambe azosenga na yo lelo liloba oyo ekiti mpo na tia na yo nzambe atali kati na bomoi na yo amoni ke makambo wana ezowumela. Yo moko zo comprendre pourquoi pas problème nanga nazo bondela c'est parce que tu n'es pas encore passé par la délivrance. Oui, on m'a parlé, on a prêché, on a prophétisé pour moi. Mais rien ne change dans ma vie. C'est parce que tu n'es pas encore passé dans la délivrance. Cherche ta délivrance, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de ça. Tu dois d'abord passer par la délivrance. Et à ce moment-là, tu seras libéré. Tu seras libéré. Et tu verras qu'il y aura la bénédiction et qu'il y a la vie na yo. Au moins makambe ko changer. Bandoto nyoso bandeko lote ya kala ya mabe. Ya ba femme de nuit. Ya ba mari de nuit, ya ba sirène et que yesu na vie na yo te parce que vous allez délier. Parce que vous allez délier et puis vous allez libérer. Bien aimé, moko na moko ta la vie na ya ta la bomo na ye. Lelo tozo de la biso nyonso. Retour à Seigneur. L'enlèvement. Comment est-ce que tu peux partir, tu peux être enlevé quand tu es encore lié? Une personne liée, tu ne peux pas être enlevé. Okomemate. Yesu soka yo kokende te. Liwa soka yo lelo bien aimé kokende na lieu de séjour. Luka vina yo, obongsa vina yo. Luko sera délié et puis sera libéré. Comment est-ce que tu peux être délié? C'est en passant par la délivrance. Cherche ta délivrance. Prophète, pasteur, chantre, cherche ta délivrance. Il y a des choses qui se passent. Ils sont retournés car on a vu d'ailleurs. Parce qu'au passé, la délivrance, tu les lois au monde à Kamakambo et Bando Monakala. Moi, Nanzam et Seigneur vient à changer. Et Seigneur Mona Babiloko, aux autres l'accès, aux témoigner, bah, fruit de l'esprit, quand c'est un bon moyen. Mais quand tu ne vas fouiller un exaté pour l'année, parce que tu n'es pas encore délié, parce que tu n'es pas encore libéré. C'est à passer par la délivrance, tu verras, ta vie va changer. Tu auras la restauration dans ta vie. Tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Il y aura le changement dans ta vie, bien-aimé. Je t'assure. Cherche ta délivrance. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Oh, bah, t'as un problème sérieux. Ba réclamation à famille da mingi ba te bele ba kanga mina ba singa ba lien à famille pona nini parce que baza délié te baza délivré te bien aimé ba na nzambe sengi ba leka na délivrance et ko sale le côté bien aimé ko banga soki ba moninga pena ndima Yesu banda kala ba mona penga pena dana pa na leka na délivrance et na ko koya ba ko kantanga na bien aimé le salut est individuel bien aimé les jours où tu seras mort. Ton âme sera devant Dieu. Toi-même, au collègue caliboso à jugement. Et que vous allez ndekona ou azapembe na yote. Luka délivrance na vie na yo. Ma kamne zo marché parce que tu n'es pas encore passé par la délivrance. Dieu cherche pour que tu passes dans la délivrance. Cherche ta délivrance. Tu dois d'abord délier. Et puis après tu vas faire l'œuvre du Seigneur.
bana nzambe ebele bakomi kosala mosala nzambe koyembela koteya mani mais ye moko aza delie. Comment est-ce que nzembo yo ozoyemba ozoadore ekende kobikisa bandeko mosusu babi nzembo na yo ekende kokangola bato mosusu liteya no ekende kofungola bao bakangami me kofungola bango ndenge ni soki yo moko oza na yo na kati ya kokangama. Tomoni Lazare asekwaki balamusaki ye pendant après 4 jours. Yesu alobaki nini? Azalaki enveloppé na babilamba wana. Alobaki ni badelie ye. Et puis après la délivrance, c'est quoi? Ezalaki qui va libérer. Azalaki libéré, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu a besoin que tu sois délivré. Que tu sois délibéré. Cherche ta délivrance dans ta vie, bien-aimé. Zamada a besoin que ose la délier, bien-aimé. Cherche ta délivrance. Ma kamne zo changer te. Balien en famille zo ko réclamer yo. Chaque année ma kambwane zo zonga kaka. Bando baneko kota ba prière. La prière c'est bien. Mais il y a certaines choses, il y a certains esprits. Ezo senga. Eza babi milimu sous ebi makananzela ya jeûne pe prière. Et puis par la délivrance. Et tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras les changements. Yango na nga kina sola comme message. Onzamba pesa kinga na pesa bana na ye. Parce que ça n'a vie à bana nzambe mingi lelo. Malgré ma prière, malgré ma kambado sala. Mais ils sont encore déliés. Tu dois passer par la délivrance. Cherche ta délivrance, mon frère et soeur. Luka délivrance na yo. De quoi pasteur. De quoi apôtre, évangéliste, chantre. Yo zo kene koyembo zo kene kosama kamyo zo sala wana. Est-ce que vous avez délivré? Passe par la délivrance. Ola la bien te, mais au bon de la rançon. Ok, n'a pas mangengenge. Ok, n'a pas chaque semaine. Osa tout le temps la prière. Mais tu n'es pas encore délibéré. Tu n'es pas encore délié. Tu n'es pas encore passé par la délivrance. Tu dois chercher ta délivrance, bien-aimé. Yango zaki, message, on zambalinga na pesa yo. Ce qui vient aux autres, c'est parce que Osana na katsa makambo yozo salawana. Zambalingi, osala délier. Et puis osala libérer. Pour que les choses changent, pour que tu voies la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen, amen. Et ta vie sera vraiment restaurée et tu verras la gloire du Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Aike ne kopambo la moko na onyo soki le balanzambe et le sikakati na bomo inae zamba na besoin pambo la yo zamba na besoin pesa oyo bande ko senga bandakala mais na besoin le kana délivrance. Et on sera libéré, bien-aimé. Tikanza mena lola amona moko na moko zamba za lokumu wana soki yesu azongi te wana prochainement tokoya lisusu kopesa message na nzambe. Amen, amen. Ezalaki la servante de Dieu chantre presque ezala ba biloko nzambe apesi biso asali biso ka grâce ya kozala même tamba yembi kozala même taba basali na ye kopesa ba message yo eza na kasi na biso te kasi eza ngolu oyo atie kati na biso nzambe na lola mona moko na moko wana tomonani prochainement. Amen, amen. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.